Mbote balingami ka ndenge boyebi etambolela ezalelaka na mboka na biso yango lelo mambulobi makambo bulaye bolamuki likambo bulaye bolamuki surtout 2025 o matière donc mbula mo basi basalela ba congolais bana raison parce que tellement litière leke belé mingi toke na onka bongo show ezate pour ne pas na umela bato belé ba mo finga ngo umela ba introduction depuis na bandi lo bana sali 30 secondes, OK, pour l'introduction. Voilà, certainement vous allez bien, moi ça va. Polémique moi ezotambola et ezoleka na réseaux sociaux sur relation et frère Matou Samuel na fait rigola. Je sais pas ce que les gens ont constaté, n'habité sur peu mon arabe ensemble, sur bas sur je ne sais pas trop, mais polémique moi ezotambola tina niveau bon habité sur ebotami par rapport kaka ya ba émission frère Matou Samuel la salle bon dirait déjà et ezalaka siko frère Matou Samuel la salle interview moko boye ba poser ba question sur faire rigola à répondre et du coup et ça les peu moins polémique na bandenge moko boye mino boye bika ndenge mambango ezalelaka ba o ya ba lobby ba wa ko yako olimbisi bandeko na sembola makolo ba wa ko juger ba o ya ko ba o basi ba sepele obetela maboko. Bon, tellement le bar moi mingi ou est TikTok, sur les YouTube, tu as ça analyse à une heure de temps, tu as une voice, mais ah ouais, sur une voice et sur une vidéo à papa d'allo et maman on a besoin le banner le battre et du coup bah comme bateau peut bah que un problème à comprendre après et bah on a banning mais de toutes les façons non mais gâcher c'est à répéter maloba papa biso Matou Samuel na ba message mi balé il y a le bossu ezali premièrement et na pesa toli na baboti par rapport ya grâce topé talent ya loyembo au mwana na yo akoki kozala na yango je crois na sina lobela yango mais dans le baka parce que du jour au jour tozo ba abonné sika ba tout peut ba découvrir biso ba yebi biso te ba yoka biso te et aux appels bénéfiques pour na bango. Alors et à part yango conseil mususu eza particulièrement pour na papa na biso mo Matou Samuel bon conseil en quelque sorte mais moi moi recadrement ya muke na ndinga mabete c'est mon papa c'est mon vieux et ezara na cadre kaka ya bana na nzambe musala ya tata elanga ya tata muna mutu fo ya na libanga na ye Matou Samuel batuni question sur faire rigola na sepe na réponse na ye a expliquer neni bayebani na faire et bakamwe basambela l'église moko faire abetela embunda et biso so tata to wow faire abetela papa Matou Samuel mbunda banoki no yemba quelque part na église moko anoki na souvent place faire na ko sambela et à l'époque guitare ka pamba soka bandi ngai na kumisio mokonzi j'aime trop nzembo kitoko makasi nzembo za la benda bozo yemba ngo ka benda lo lifungwa mi banj ba okita ba omata Alléluia Yaozana wana nde banzembo nzambe wana lelo beta masute kumama yawe kumama esengo kozala katina Yesu mais non nzembo na zaso na yoka ngo to na yemba ngo na bunga pina na bungi na présence nzambe faut banji ba luka ngo ba bimisa ngai et dans l'ambiance de l'émission faire ando betela yembunda on a papa Matou Samuel zo yemba faire azo beta mbunda bande on atali faire bandako yembela nzambe ando betela nzambe mbunda ana ko sambela na église lelo faire akomi oya komi et loko ami balé na loba on a souka na sa part des choses na loba moko na pesa conseil na baboti na sala émission moko je crois c'était l'année passée émission ne la nama makasi bat baza tale belé je crois na sala taba 2 ou 3 heures du temps na expliqua profondément longuement largement sur makambo et a tellement sérieux tellement motu ya so panza vidéo nzamba opambola yo ndeko mosi ndeko mobale tu son de ma voix avant na koma na bomoni bayembi mingi ya mokili ya minene la plupart sobo eza ya ba américain 80% sobo landeli ba débit na bango église ka Beyoncé église et Kelly oya mwana mwasi bando yemba na chorale église
et baza mo ebele bato baza balandaka banzembo mingi ya ba américain o bayebi mwa mokesir ba vie na bango ba passer na bango ba parcours na bango je crois ba confirmer na ba commentaire ya mambo na lobby partout na mokili église et na wuti ko landa ser na biso ana keps auto bengisa ya na e brigade na concert na yemo wasale mo morceau bat baleli na lobby eza juste en passant ndeko brigade personnellement na ebité ayemba musique ya mokili et yana en polémique tezaka question tango sikala ya bengisaki wera bosilika ibofie bo sikoyo brigade na wera différence eza pete bon yana en parenthèse toleki na yoka ser na biso ana keps alobi tango bakola papa na bango ando betela bango guitare bango bazoyemba bakoli na liloba bakoli na bonzambe lelo ana se retrouve azoyembela nzambe brigade se retrouve bisiko azali et espérons nzamba rozongisaka un jour parce que soki lelo quand même tozomona ye na baconcert azoyemba nzembo nzambe c'est que quelque part semence ezoganga eza très ya motu ya kozwa au sérieux et na banda koloba bandeko ebele bomona baoyemba banzembo mokili et ebele babandi na église mais nini esali un matin ba se retrouver bakomi koyembela mokili et bakomi en âme et conscience ko servir le diable bama mususu tokobomba te tokoloba ndenge ezali parce que tout le monde sait que na musique wana eza kisi eza sacrifice humain eza bamabe oyo toyebi wana que des fois des et autres bondoki toyebi yango eza nango ya kosamba te mutu moko ta aza kuna asalelaka nzambe aza te mama papa dommage ngonga mama papa wana mwana ana talent ya loyembo dès le bas âge on constate que non ba onde azo vibrer parce que yebanaka mwana wana soko yebi nzambe penza bien te toza connaissance te luka encadrer wana bonzambe belé ala kiselo mwana ana nzela nzambe a enseigner yo mwana en même temps yo moboti tia mabolongo na se bondela ka nzambe likabo wana et servir ka nzambe aza désorienté te parce que le diable azalaka musalo ya banda ko sala na lola yango wana et a jalousaka ya kosakana te mutu nyonso oyo atelema kuma oyembela nzambe yango monye belé basukaka wana po anini parce que asalaka nyonso po basukaka lokola ye bomukande azala déchu voilà mambo le baiser belé wana mais malheureusement ngonga mwa kota na kati ezate ako désorienté lo penza mwana kitoko ti lobi mwana penza adorateur à Satan na mes conscience mama bondelaka pona mwana papa bondelaka pona mwana soko yebi nzambe profondément la kisa nzela nzambe mais soko yebi te luka ba encadrer o ba kolakise bonzambe avanda na ba fondement na ba base ya bonzambe parce que bo constater généralement ba musicien o ba yembela nzambe ebele ba bongwana te yango moni likabona ezalaka plus talent mais connaissance nzambe eza penza te nzambe mutu apesi pour servir ye mais ye mo yebi nzambe te yango moni basuka bisiko basuka wana parce que tant Satan oya alakisi ye ke non yo za star yo suka raboye te alakisi ba avantage ya ngambo wana mususu oka pour mutu abungi nzela tellement na connaissance nzambe te yebi nzambe te bien kana likabo nzambe c'est ça nakangi parenthèse bien que mi en bezali pa matu Samuel na sepelité na oki pasi na maloba muso bimisi fa matu Samuel alobi soki fere lelo oyo aza fere eza fruit ya koluka nzambe papa ofingi nzambe okotini na mitwa bato fe wa mipesa kombo satana shetani na Swahili qui veut dire diable satana do lelo oyo kolukane nzambe kosambela ne mingi nzamba exaucer mabondelo wana sali lelo fera koma oya komi satan de nuance bande robo olimbisanga mabe na ngane pona lo ba vérité ezate parce que na mo santu to na parfait to non ya likamo ba osala part des choses vidéo fona continuer on choisir parce que lo bezali en tout cas bo olimbisanga ye bo olimbisanga
bolimbisa. Salut la mifa. La famille continue ta vidéo frère Matou Samuel frère Gola et bolimbisi maman Louisa ya motu ya donc fo loba na bana loba frère Matou Samuel a lobi ke soki frère Gola azawa azalelo ezali fruit ya losambo ya koluka na nzambe. Papa michopo ningani ngaya poni bosala biso boyeko poni bosala nzambe boye biso ko tote pourquoi vous faites ça Dieu? Par Matou Samuel na niveau na expérience na vraiment bimisa mambo bimisi et du coup bat balobi tanto ebisa rabino ke baone so baza bata kisibondi marate dans l'ambala moko bat baki repesa mama kapi raison père son âme la pauvre asi akufa kenda mais eko zongi sa biso susuna ba mambo ya robimisa na réseaux sociaux ya somo eminene bat balobi c'est que mama kapi aloba eza solo bat balobi notre cancer ezaki ka effet akanda na azua parce que c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Aloba Matou Samuel magicien, Matou Samuel qui est dans la cimetière. Pour hier le babilo raboué, c'est grave. C'est vraiment grave. C'est très sérieux. Ce qui fait rigoler comme on a commis, fait rigoler. Ben on bolimbisa vraiment. Et non le bakaka. Mambo yo mutu nyonso ayebi. J'ai rien contre Ferregola. Ferre c'est vrai, un musicien mondain mais c'est une âme où il faut bika et il soit coupé là. Et surtout que un jour il a servi Dieu et abungi nenzela obunga. Donc vous avez c'est un minga zonga nandako. Mais il s'agit de ça la part des choses awawa. OK? Et à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. Frère Matou Samuel na niveau na oté. Na niveau na olo babilo aboyete. Faire gola. Soit comme faire gola. Ya fouya ba prière na ye. Ya koluka na ye nzambe. Abakisi ya koluka nzambe. Na otila bino mon sonso na ozalata na 1 minute avant acheter ya réserve parce que na loba moi mingi na wanga na oté na yebi. Frère Matou Samuel abakisi ya lobi. Na akamwaka. Bato ba jijara ba musicien mokili wa azaya mokili ayebi nzambe ta sambela te qui vous a dit ta muso asambela ndinga zana ayebi nzambe wapi parce que ya nzambe oyo wapi epesi vraiment passé et bato ba conclure que bino nyonso boza bato moko on dirait moyen pour opesa bango faute ezate mais ngana yebi ke ta muso kozala ngo erreur parce que aka moto bien que c'est rarement vraiment grave makasi na niveau na yo surtout si vous avez bébé spirituellement on peut comprendre vraiment tout ça le serviteur de Dieu de longue date et pasteur même si je peux dire oui parce que zote ya bato na loyembo et babiloko yo ekobima na monoko te papa ekobima na monoko na ote. Et puis c'est passé. Puis c'est vraiment mawa. Puis c'est vraiment passé. Tant que il faut qu'il y ait un peu de alors ça l'émission. Alors ça l'émission, il y a encore. On a déjà tiens, on a. Et puis c'est passé. Puis c'est mawa. On a tiens vidéo m'pandia au tchaboué. Boutala. Naïbi sarabino. Banana satan. Il faut que. Je l'aime. Nalingane ma abonnette. Frère chef bon pesa il faut une matière babilo aboy siko boy bisanga so il faut nga osala émission na mambo fa bantu Samuel lobi ngana oya côté na Matou Samuel na nini na on défendre fa Matou Samuel neti na nini na j'ai très mal ko babilo aboy bandeko bato ba comprendre nga ezara peut-être bato yo na partager na bon forme au karaté mais bana niveau moko ya connaissance ya koyeba marambo nzambe OK na yebi ke bato mosusu ba ya kofinga parce que peut-être ba yebi gravité ali kambote mam papa panto sama bimise na monoko na ye c'est tellement dangereux que eko bungisa bato ebele
ekobungisa bato ebele parce que ntango bakoyoka ke fere ayebi nzambe, fere asambelaka, fere akomi parce que aluka nzambe, kasi bakokende opusana pembeni ya fere egola te. Yango bomoni prophète Peta Joumela Denile sapesa conseil moko bato bayebi na circonstance aliwa ya Rafine parce que zana bato banolo ba maloba Denile si Denile salakelaka mabe yango esukeli ebwe. Denile seleke interview le non rien à voir na sina limbisa ye soki nzambe muto abeti na ndenge na ye, là je ne sais pas, mais nga j'ai rien à voir na liwa ya Rafine et apesa conseil. Pourquoi? Parce que ba rumeur ezaki ko tourner tout autour à liwa ndeko na biso karama mbopusana ya Rosala très proche. Il y a des musiciens dit mondains. Et bref, assez à Kenda, moi, au côté de Mosindo, vous n'avez pas ça fait ça conseil à lobby. Na opé ça conseil na batu tout. Au bas fréquentera ba nocturne. Et à benga ba nocturne. Et bateau yo basé élevant spiritualité hein. À lobby a mentionné qu'il y a tangi à lobby ba pasteur. Ba musicien. Ba politicien alobi na obenda matoi na bato nyonso bo approchera bango opusana pene na bango makasi mingi trote parce que na monde wana balekisa moto nyonso. Il y a des gens qui croient que atenga so na comme si pire petit à vie ne peut-être na osala épargner to privilégié au contraire tant que to comme un vrai pire petit à vrai des places ne peut vers au lelo bien des places penda vers au lekis vie penda au lekiso mbeka. C'est ça, ebele ba yebarate. Na musique mondaine, mutu nyonso ayebi ke kuna ezaki sinde. Mutu esala ba koma oyo ba koma wana. Mutu esala ke ba lobela sans kisi mobulu. Musicien moko taza o impacta mokili. O lobisa monde. O banze moné et traversa bibale ana kisi taza te. C'est pratiquement impossible. Ya osala kombo na mokili ya bato sans satana. So servir nzambe te. So servir nzambe te. Ka boy et simbate. À moins qu'on serve en Zambé et na solo wana l'alliance avec Dieu a osala ke mokili mumba baye bayo bayemba banzembo na yo na osala émission moko uniquement car pour na opesa conseil na bandeko bayembi na batei. Faites très attention tant bazo ko inviter bino bokena ba interview na sala émission au depuis parce que ba kake mo beti na ba réseaux sociaux car na bandeko na biso ba chantre na betongo car na betongo car mais molimo na nzamba ozongisa car na ifona olobela ngo pona benda batoi na bandeko misusu na bigi bato bele bolinganga te mais na bigi bato bele pe bolinganga te peut-être pour na ba vérité na ngai mais bon kanisa peut-être un jour autant msusu et na rozala susu na mambo yote parce qu'il y a un temps pour tout dit la Bible. Et je vous ai promis non très bientôt tam sona ba 2026 abo mona ngasusu awa te na ba analyse on a ça là peut-être je vais vaquer à autre chose hein ouais parce qu'il y a un temps pour tout mais ce qui est vrai on a ça là c'est pour une bonne cause voilà les évangélisations mais ndenga kilelo ngana za apôtre des gentils ngana na ministère apôtre Paul na yaka na atindanga au milieu des païens na loba langage ba païen pour na gagner ba païen en même temps nazo lendi sape ba oya nzambe nazo zongi sape ba ngona nzela. C'est tout à fait normal ba tinyo sote ba lingara parce que Yesu alobi heureux serez-vous tant ba tout ba loba mabe pour na bino à cause de moi mais malheur à vous si ba tinyo so bete la bino maboko pe ba sepela na bino oui ya finga ngayo mtoyeba mais tant que na bika ngana osela na ngaka nzambe na que Dieu va me protéger, Dieu va me garder parce que ça va te belé tant on a sa émission ba olia ba mino ba souhaiter ba malchance trozo abinda rosuka elote bulinga mosuka mabete parce que nzambo abenga pour suka mabete donc bino tout bolu ke na ba malheur Dieu va vous confondre pa ma tout Samuel na linga o mingi émission na ebiki osunga yo osunga pe bato belé lelo bandeko ezara même eloko papa na biso Patrice Autosala ya opambola héritier na kona na équipe na ye so bana ba relation personnelle awa osala wata na bureau na ye et non likolo cher sacrilège oka
profanation ya sacré. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.